Alors bien maman nana. Parce qu'on a interpellé no ba ya wenge. Ngana bi que idéologie na bino wenge zalaka bon chic, bon genre. Bon, si ko auto mona lelo et pas moi na bino ferry. Est-ce que eza ki bon chic na ki bon genre o bino bolobaki? Parce que y a une philosophie ya wenge. Donc quelque part on sous-entend qu'azo fingi sa famille na bango. Ah non, tu lo na début émission qui temps fort ya concert wana. Ezaki tango ba matisi kindi nguna ebite soki ezaki à lever des rideaux. Soki ezalaki temps fort. Soki ezalaki nini na yebite. Vraiment ba monaki. Ya pardon. Ya pardon. Na bando finga so héritier te. Na bando finga so héritier te. Na bando finga so héritier te. Na bando allez, 5 héritiers pardon. Il y a héritier pardon. Na bando fingo lisusu te. Tomoni pena mutu moko boye. Oyo à travers interview na ye moko. Batuna ye. Que yo na vie. Soko salaki musique te olinga ko zalana nani. Alobi j'allais être un monsieur qui se respecte à son coin. Au moins, une mission au Kinding Wasalaka. C'est bien bon, on peut comprendre. Que Azoluka peut-être notoriété, Azoluka peut-être faire Rachaemisu, Yangwan Azo insulté Fali. Tokoyeko mona ngwata na angle wana. Mais aujourd'hui, on a fini par comprendre que Mutwatinda Kaye, eza faire gola. Au moins, makamu nyonso oyo, Marka Uza Salaka, Ngamutu nati, Natinda Kaye. Allez, Marka Uza. Beta na eloko moko to mwe na marka oza zwiki lindanda Bienvenue à tous les abonnés de la Bodou de la télévision. Merci pour la confiance et fidélité. L'invité vous en a vraiment embellé partout. Ya kolanda émission Nabino, topé rubrique Nabino, ba warrior, ba lobenini. Voilà, merci à tout bolinganga pe na bola, la petite nana, moi la mananga pe na ngami trop. Bon s'abonner massivement sur Nana Bodou de la télévision. Likez, commenter, partager, ça d'habitude vraiment plaisir trop. Ba remarque Nabino, ba conseil Nabino, hein. Au monde quelqu'un mot vraiment salut bien tes comment tout ça pour la kobongisa ma motivation j'aime surtout et ça n'a bien là j'ai dit merci à toi Casserait à Poison notre partenaire officiel Rodrigue qui m'a donné le prix Nobel de la joie et puis sans oublier papa n'a biso mon beau frère chéri Wani Tumpaka depuis Allemagne a vu la colonne vraiment des gros bisous à toi papa ça m'a battu ma meilleure en fait la famille n'a tout au beaux partout dans le monde n'a jamais invité nanga grâce derrière la caméra. Donc, qui sous de la cité verte, parce que la cité verte, la bien qui bon, qui t'a sous là, qui trouve une leçon la fois passée, dans un papa Jet Li. Et elle n'a pas béni beaucoup Jet Li. Mais tu peux un peu qu'on développer quand des là toujours. Bonjour papa. Bonjour, ya Nana Bola. Bonjour Nana Bola, bonjour, bonjour. Bonne santé. Ouais, tout doucement, on est là, hein, on est là. Ouais, Nazana on a 4 retraites nanga. Mais voilà, tu n'as pas qu'on a 2 semaines. N'as pas qu'on a 2 semaines. Donc voilà, mais le quoi Moussala et Sengi que na solo la na ba mélomane ba fan afali poupa. Donc na bisika pasteur nanga, pardon, ou eza Moussala nanga na salaka. Oh pasteur boy Moussala. Te aboité. Momoni tangoza na maboko nzambe. Et puis na nesika nyonso batu basangani na organisation nyonso kozara toujours mutu moko o a chapeautaka. Siko nesika o nazali mutu azo chapeauter eza pasteur. Donc avant na sala moi mouvement moko boye quelconque, je pense que il faut na lobela epo naza na ndako na bisoté. Naza esika moko to sangani na baninga na pasteur tozo sambela. Donc voilà, donc avant na yamba yonde na yambi yo boye na tunaki nanu. Abisinga vas-y loko leza musala o sala nini. Sala yango mais garder kaka ligne éditoriale hein donc elo ezaka important yango wana merci bonne c'était verte qui non bien te tozali te o ezaka déjà mabele nanga pour à chaque fois nazara te ngazaka soki naza na retraite omoni ndenge ba musuba kendaka luzizi la ba musuba kendaka mangengenge ngazaka mina mingi cité verte na kimwenza na préférera mingi cité verte kimwenza place esika wapi ngana lukela nkolo na kimia ezaka mingi na ba commune wana. Voilà. Merci beaucoup papa Jet Li. Tout console vraiment tout sauf rien aux sur internet ba actualité tout ça vraiment obligé à koloba yango. Tout le monde vidéo moto circuler en internet au faire pour la concert na Angola. Habitaki concert kuna
comment on a fait rigoler les locaux comment ça musique qui nous le colère podium comment qu'il fallait pour pas je dis que tout tandis que fait rigoler c'est un parent à la famille fait rigoler à ça pour la éduquer masse mais quand on a acte au les fait rigoler comment ça musique qui nous le colère podium pour dégriner fallait pour pas n'habiter côté au colobani pour nous. Bon, maman nana, omoni musala oto sala na musala o balanga nzembo basalaka, c'est un métier noble. Oyebi ke yo à travers ba question na yo, okokipe ko telema lelo, okei, oza invité par président de la République. Pourquoi? Parce que alandaka yo, président de la République pe na téléphone. Omoni bato balobaka o ba journaliste à YouTube. Ezaka nango une façon ya kolobaka ya ko dénigrer, mais journalisme eza musala o mutako sali lango derrière structure nyonso o ya monique et ko captiver attention ya public. Vous comprendre? Donc derrière ba téléphone na biso batu balandaka biso. Image o mona na téléphone na ya télévision ezaka image. Ezaka image. Na ko loba ke téléphone eza télévision en miniature. Vous comprendre? Donc, tant que sala musala oyo, il faut sala rango surtout avec délicatesse et je dirais quoi? Je dirais attention, mon koboé. Likolo ya musala ngo. Vous comprendre? Donc, eza musala te ke yoko bandaka ka ozo sala kiboudi parce que c'est des milliers de personnes qui te suivent en un instant. Nakatouana, il y a des voyous, il y a des intellectuels, il y a des gens réfléchis, donc oza batwa lolenge na lolenge bazo landayo. Ozo comprendre? C'est pourquoi musala o tozo sala, il faut to sala kango mingi na délicatesse parce que c'est vraiment important pour oyebi mutu nini arulandoti. Ozo comprendre? Bon, kozonga siko na vif ya sujet. Même ngai o na telemi awa. Tant nazo loba boye. Déjà, na lobara toujours que naza warrior ya tata. Nanda kuna tiki bana. Vraiment. Et puis moi nanga ya liboso na ministre non sola no boy 28 ans. Ya mi balé a ozo diplôme d'état. Ah bon? Ben oui moi nga na yoka soni te bona wanga na bana nga. C'est non. Moi nanga liboso Dievi Dievi Diongo azana Angola. OK. Azana Angola na ministre azo kende 28 ans, 27 ans, 28 ans. D'ailleurs année autoloko t'as 28 ans. Vous comprenez? Donc, nako telema boyete, na l'équipe devant presse, na bandika koloba, ba n'importe quoi, même bana nanga, na baninga ya bana nanga. Ba ojijenga, papa ndenge, nini. Vous comprenez? Oya landi, Ephraim Assoumani, azara na petit collège, awa, na collège Bosembo, awa na Gombe awa. Vous comprenez? Oya landi, azana, école moko, na nini, na Mbudi wana Gamaliel. Oya landi mususu wana zana bokele yale. Ozo comprendre? Parce que oya zana bokele yale wana aoti komata première CO. Parce que ba mona ba masa na yeba ye, on a vu ton papa en train d'insulter à la télévision. Voilà. Ozo comprendre? Bon, si ko poto kota na question na yo. Donc eza pasi. Eza pena pasi pe mawa. Ferregola c'est un leader d'opinion. Ferregola, c'est une voix oyo, lelo na mboka na biso mutu moko te ako contester ba valeur na ye artistique. Vous comprenez? Mais là où le débat blesse, eza ba genre ya ba comportement. Nous avons vu Fali koloba nini que non? En tout cas mutu nyonso oyo alobelaka ngai ipupa. Soki na moni yo ozo finga mutu. Tika kolobelanga et puis ngana yo esili. Pourquoi il a dit cela? C'est parce qu'il a fini par comprendre que, ou je ne dirais pas qu'il a fini par comprendre, parce que je dirais que il comprend que nakati ya ba insulte ba valeur ezate. Nakati ya ba insulte ba valeur ezate. Mais c'est quoi biso to fandi boye. To moni pena mutu moko boye oyo à travers interview na ye moko. Batuna ye que yo na vie soko salaki musique te olinga ko zalana nani alobi j'allais être un monsieur qui se respecte à son coin. J'espère que wana ndezaka réponse à faire rigolo. Aloba kelinga zala un monsieur qui se respecte. Parce que le monsieur qui se respecte en haut
aza wapi. Lelo Koutifaki a se respecter plus. Pourquoi? Parce que c'est un leader d'opinion. Aza mutu oya yebani na Congo, tout comme à travers Barive Moussousou. Ozo comprendre? Non, aza mutu oya yebani mokili mobimba. Et toza vraiment surpris à Romona que non, un leader d'opinion ya ro ya faire gola. Au moins une mission au Kinding Wasalaka. C'est bien bon, on peut comprendre. Que Azoluka peut-être notoriété, Azoluka peut-être faire Rachaemisu, Yangwana Azo insulté Fali. Tokoye komona ngwata na angle wana. Mais aujourd'hui, on a fini par comprendre que Moutouatinda Kaye eza faire gola. Et c'est là où le débat blesse. Bon, akopekisa ndenge nini parce que pour na faire lolenge wana nde gan pena bango ezali mais na lobi ya mama nana soto lobi total bien akopekisa ndenge nini parce que il a compris que makambo ya zo sala na Angola eza nango na temps fort et temps fort ngo ezo senga nini il faut ba finga fali po ba monana yango na balekisi kindingu na bango donc au final fallait les expériences na qualité mais na lobi makambo ke sala na Angola eza nango na buzz moko te bango moko bayebi ko évaluer que non ndenge to yeboye en tout cas makambo déjà oh tout dit lo bimisi et pesi moi genre bon concert na biso déjà eza talaka arrivé pe Joe Biden ezaki na Angola ba makambo belé ba ochité wapi po ba monana vraiment il faut ka ba finga falit tango to yebisaka bango que bino bo vivaka parce que fali azo ko exister bataka te tembe et yango emonani yango emonani na rekoma wana na lobi ezo sala pasi le même Ferregola nous l'avons vu à travers une émission à Fandi journaliste a tourné question alobi bino boye baranga bien te bino boye baranga bien te bomoni makamu nyonso abanda bongo bino boye baranga bien te omoni makamu nyonso oyo Marcauza salaka ngamutu natinda kai ale Marcauza beta na eloko moko to mwe na Marcauza zwiki lindanda wana ba oseka nani ba oseka vie mopao vous comprenez tout en oubliant que auta epa ya mopao kaka ye moko mutu azo finga mopao bongo aleka suna TV afandi alobi que c'est vrai que naleka na wenye muzika maison mère mais passage nanga na quartier latin et renchérir musique o nazo sala lelo yemoko a reconnaîtra yango kaka yemoko pe lisu Ferregola atelema bobenga papa chéri motopamba leader ya mufude ngeleka nana ngwa yebi yango te nani lisusu ayebi te ke Ferre azwa mutu na forme ya wera achaye na kata clip pour insulter Ntsone nani yango ayebi yango te c'est pourquoi nangonga oyo en tout cas nazo interpeller nanu ba leader ya wenge nazo interpeller nanu ba leader ya wenge ngana bike idéologie na bino wenge zalaka bon chic bon genre bon siko oto omona lelo et pas mwana na bino Ferre est-ce que ezaki bon chic na ki bon genre o bino bolobaki parce que yango nde philosophie ya wenge donc quelque part on sous-entend kazo fingi sa famille na bango azo fingi sa pena clan wenge mobimba makambo ya azosa aosala na lobi na ngwa yebi te ke wenge zalaka bon chic bon genre côté bilamba déjà là t'as bien bon si on côté à genre c'est quel genre de personnes au biso tozo vivre les lots à travers ba makamu nyonso tozomona so tozongisi ba exemple nyonso o ngana énuméré awa ki bon genre wana eza wapi c'est la vie faut interpeller donc JB Ntsone na vie na nga Blaise Bula na vie na nga tata ba comprendre que mwana na bango zo fingi sande bango bino moko ba mikolo bolobaka nini que biso guerre auto salaki ezaki loyal bana na biso bazaki kokutana basi na biso bakutanaka mais musique ba fan bazaki na ba réaction na bango na ndenge na bango o ezaki ko engager biso te wezaki
ba leader a wenge ke musala oto osala ba fan ba koza na ba réaction nango on l'a vu côté ba bengi baninga bakadia côté musu ba bengi ba tumsu ba nani ezaki bakadia suna banani ata côté zela côté ya bata jibe nde bazaro benga batawera bankadia batu oyo batawera bazaki bazaro benga bata jibe ata kombongo ekiminga. Bon bref, à cette époque là tout le monde a quand même ba fan bazo wela mais ozomona ke moi limite moko boye ezali ozo comprendre parce que toi na temps na biso to moni faire kotinda batu ba finga moi ça fali to moni batu faire ko bundisa batu ko beta batu mama kamwe bele ko finga ils ont continué et dans tout ça ils ont gagné nini. Qu'est-ce qu'il gagne? Donc c'est de quoi traiter faire les lois impolies. Nalobi, hein? Moi je ne suis pas mieux. Non, moi je ne sais pas le traiter d'impoli, mais je dirais que qu'il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Parce que si on maîtriser ma kambazo sala, et puis ayeba ki niveau na ye, mais agissaka ndenge wana te. Parce que lelo, nakoloba faire aza muninga quand même ya babo sebele. Aza muninga pe ya babo sebele. Aza muninga ya ba politique ebele. Ozo comprendre? Sikoyo bato wana nyonso o balandaka ye, o bazana sima na ye avec cette façon de faire. Ba oloba nini? Parce que tant makambo no banda ko simba te, yo ozolela. Pourquoi? Parce que o kamata vision nyonso o tia yango likolo ya musique muninga. O tia yango liboso musique muninga. Ngana ko oloba ke héritier lekie. Mais oui, héritier lekie. Héritier azo débrier yé moko po akoma oya azo luka akoma. Ozo comprendre? Héritier otobeta na poto. Héritier otobeta na poto. Asali choix ya sal na ye moko. Asali choix ya sal na ye moko. OK. O comprendre? Nakata sal wana aluka ki na sold out te. Aluka ki nde batu baya te ko sekate. Exactement que ce qui fallait à sali sold out na salle moko la gisi ke ba musicien congolais nyonso ba osala ba sold out. Et le bibongo te parce que mutu na ndenge na ye. Mutu na ndenge na ye. Vous comprendre? Et hériter à comprendre que ceux qui n'ont pas la musique pour na fali na vérité. N'ont pas la musique parce que na musicien. Vous comprendre? Ceux qui faire à comme une sika wana a oktambola lwa mutu. Vous comprenez? Le roi n'a pas mis les sika wana te. Yango no monike azo tepa. Tout le monde a héritier à se produire, non? Tout le monde a gagné la vélodrome. La stade vélodrome. Ah ça les choix na ye. Pourquoi t'as l'été qu'il fallait tu go beta stade des martyrs, on a go beta vélodrome te. Toi tu penses que concert à vélodrome on a et quoi porter l'autre côté. La musique est héritier? Non. Et quoi porter l'autre parce que il est arrivé à réunir des gens. À réunir Batebele à travers concert wana. Conseil wane kote kama vous allez médiatiser le monde entier bakomo d'ailleurs quand on a ngongo ndeto sola na yo mukili mobimbese mo et moni. Là tu penses que ko créer les contrats mo côté et ko créer les logo moko. Vous comprenez? Donc par là je dirais un truc. En tout cas ba leader il faut comprendre sikoyo que il est vrai que Papou Pekisa biso to fingate to loba mabete parce que derrière les insultes ba valeur ezanango te mais siko bino ba papa ya ndule est-ce que c'est de cette manière là que nde biso il faut to continuer makambo ngo so bango ba luka solution mais na lobi bango ne ba papa feri bon faire ça moi muke oh aote pa na bango oh c'est ça muko aote pa na bango po makambo fera o sala o fingisa nde wenge. Oh, azamwana kla wenge. Azamwana ya nalobi ya nana. Soki yo sala mabe. Soki yo sala mabe ofini sanani. Mais concernant le commence. De aux adultes certes. Nalobi mwana nyonso azalaka ambassadeur ya papa na bango libanda. Mabe o fera o sala ofini sanani.
Bata wenge ba para pas auta. Oh, azo fingi sa place à Outa. A fingi sa place à Outa. Donc moi je pense que ce que ça batu bako raisonner bien. Et ça va perdre naï. Avant ma père va péquer ça, ok. Mais tant y a mon que musique qui me dit que no finga fali bon. Pourquoi pas péquer ça musique qui me dit parce que ako péquer ça nenga nini parce que yé bon appel l'autre va fali ba fanti ba meke comme ça moi ba finga faire mais fala péquer ça ba fanti ba ti ko finga. Ba ti ka pa yo ka fali. Nalobi yé ako péquer ça te pourquoi? Ako péquer ça te parce que ayebi que gagne peine anglaise à la raison na tangi kombo ya fali. Alors tu loba non na début émission qui temps fort ya concert wana. Ezaki tango ba matisi kindi nguna ebite soke ezaki à lever des rideaux. Soke ezaki temps fort. Soke ezaki nini na yebite. À lever des rideaux. Oh kasi à lever des rideaux ya fali. Ya feri. Musa kindi nguna. Oh. Wana ezaki à lever les rideaux. Eh, tika we. Finga fali, otango finga fali. Mukile romo et romona bakotala biso. Mais c'est quoi Nzambe père mwana malamu papa malamu kutuna benga Nzambe mwana Nzambe papa malamu alobi bon bozo finga fali pupa mwana nanga oyo ngai na loba na minoko ya ba prophète que ako remplir ba stade de parlement le monde bozela bo mona obi mamba ba mona yeza nini obi mamba mona gi ya pardon na bando finga su héritier te na bando finga su héritier te na bando finga su héritier te na bando allez 5 héritiers pardon il y a héritier pardon na bando fingo lisusu te bon vraiment c'est ridicule est-ce que papa mi kolo pena parce que munze kindingu wana za mukolo kola na mukuse ne wana tena choko aza mukolo aza même mukolo nanga on me dit la vérité kola na mukuse wana tena choko awaza même mukolo nanga si aza tata mukolo ba sabi ba beta ke bien te ba kitu sele pe ma bon moninga ngai nazalaka nanga pour la violence te naza pour la violence te naza déjà papa naza pour la violence te donc nakoyi ko appuyer te ke ba beti mutu na leki na télévision nazo appuyer yango mais je pense que eza salaire ya batu nyonso yo bazo comprendre ko respecter bato yo Nzambe a établir te salaire à bato abongo ezalaka lolenge wana toute autorité maman nana vient de Dieu même yo ndenge ozaboya ta lokolo oza mwana nanga soki Nzambe asali kozala mokonzi nanga il faut na respecter yo il faut na kamata mbula nanga na bomba ngona poche natala ke mwana mwasi wana Nzambe a élevé ye po azala patron nanga donc il faut na respecter yo visa bongo masiko lelo tomoni faire gola kotika muzeki ndingu afinga fali basoki siko ezalaki fali muto asalaki bongo enga ezani lelo tonga tomona balingaki ba propulser ba image wana partout balingaki ba propulser ba image wana partout pourquoi parce que même na ba contraire oyo bandeko na biso ba West Africain bazali bandeko na biso balingaka fali mingi wana West Afrique banga batinda ba image wana nyonso kuna po baluka moya ko déstabiliser ka fali ipupa c'est ça vous comprenez et ça fait mal donc production na yo pena olongoli pe ba musicien awa omemi bango tina Angola avant ça là au prester pena otina mutu mobimba va yo banda concert na yo pokaka afinga ateni pe na sima autala aoyoka c'est aujourd'hui que j'ai compris que leader na biso Ferego là en tout cas makambo papa lobaka ke bazalaka mal entouré eza ya solo lelo na ndimi pena ke bazalaka mal entouré ils sont mal entourés parce que muto ava entouré na batu réfléchi bakosa makambo ndenge wana te entourage pas bien et ça n'a pas bien la musique mais na lobi ya maman koza adage moko français lobaka dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es yebisanga nani banani yo ozalaka na bango nga na koyebiso nani yo ozali aujourd'hui on a compris oh leader na biso azali aujourd'hui on a compris oh leader na biso azali yango wana ezosala pe lisusu pasi te esala pe lisusu pasi te nga kutu na kopesa bango conseil bo continuer kaka na sens wana botika te bofinga kaka
kaka comme ça bato oyo mituna bango ezosala baocomprendre mbala moko ke mwana mobali oyo soki akende mosika na miziki te eza parce que peut-être mayele ezalaki moke ozo comprendre parce que esika oyo mayele ezali vraiment bato bakoki se comporter bongo te c'est un grand leader azalaka na bato ebele pembeni na ye azalaka na bato ebele pembeni na ye ah esali vraiment mawa mpe pasi te esala opasi te yo sepelaka parce que kabasela okontinue kokwea na mai yo esala opasi ya nini yango yo kutu sepela parce que kabasela azokontinue kokwea na mai parce que eloko wana déjà eza kwea na mai makambo osala sikoyo bon c'est pas dit na par rapport à niveau affaire regola kosala yango te donc na sens wana tokota na sujet mosusu oyo tolobela papa Jet Li wana boti kolanda ye nayebi te concert ya Nantes en tout cas concert à Nantes Fally Ipupa le king le noble l'incontestable El Niño en tout cas lakisa biso une fois de plus que azakaka leader bayelaki biso awa keno autotune mais na concert wana namoni ke basalelaki logiciel wana te parce que c'est Fally qui chantait nalobi c'est Fally qui chantait bozalaki na posa boyoka chanteur boyoki ye lisusu o Fally ayembaka lisusu te o voix ekenda o boye na boye non obi mama autotune eza logiciel moko obi autotune eza logiciel moko o mindele basalaki pourquoi parce que mutu akoki kokoma pe omoni leti bafali balakisaka baproduction ebele akoki kokoma pe na temps moko boye mwa imperfection na voix eza mais elobi te ke azokoka lisusu koyemba te voix eza instrument ekozala na temps eza na top ekozala pe na temps moko boye eza na top te ozo comprendre c'est ce que bato oyo bayebi nanu industrie musicale ndenge ezofonctionne te nde bazozwa yango ndire eza eloko moko mabe parce que toke na logique na bino concert wana ebandeli ti suka papu azoyemba ye moko oyokaki esika koki oyemba te omona vanda tali concert lekini yo Fally voix plus banzembo pe ya kala yemi na bien banzembo ya kala tout comme ya sika ozo comprendre parce que eloko ezosepelisa nga nde est-ce que obike na minute oyo René Loko aleki bamusicien ebele nazoyebiso makambo solo na minute oyo René Loko aleki bamusicien ebele abeti déjà combien de grandes salles balukisa nga nga seni on parle musique mama nana moni musala oyo nasalaka nde na obanda na bandango na ndenge na osilisa ata mokolo moko te oyoka nga na ofinga mutu mais s'il faut parler musique na ba réalisation oyo ezosalema na kati ya musique tolobelango te poani na minute oyo René Loko aleki bamusicien ebele nalobi baesika ye azoleka bisika ye azotika baempreinte na nsima ya aigle mais babandi musique mpe liboso ya René Loko bazali ebo babeta na Nantes babeta na Lille parce que presque baconcert nyonso aigle azobeta tozomona place à 207 René Loko abimi tala motema malamu afali tala motema malamu afali déjà ntango ye alekaki na Nantes wana mindele babinaki te ntango René Loko air à 207 mindele babinaki te d'ailleurs kutu mindele balingaka nde biloko ya bongo sorti de l'ordinaire o musique nini yango ça c'est du folk bango balingaka nde biloko ya bongo babinaki te mindele babinaki et alors ndenge mindele bazocontinue kobina ça veut dire que René Loko azotracer nzela donc lelo tolobi bomoni melaka no libaya René Loko na Zénith bato bakamwa nini ye moko aigle aza te msu aigle kaka invité bato baokamwa nini eloko okamwa eza te parce que lelo ndenge Fally azomema ye nde po akomise bongo azoprésente déjà na grand public nalobi ya bisika nyonso Fally azoleka wana eza public lokola ya nga na yo te oyo kaka vraiment le grand public yango wana et en plus ça il y a Nantes fait un concert à Fally pour 9000 personnes nayebi si plein Accra
akrake biso no sotomo tomoni mama nana na yebisa ki na biba ndule na biso nyonso to robeta ngo nyonso plein et en plus que bada période d'hiver balili me bazo ya siko tala siko là où siko makambo ngo zo sala pasi ya yango wana place au mona ba otinda ba musaki ndingo ba ya kofinga biso yango wana parce que bazo fanda baza pe bato ba otala ba otala ko mwana mayo pena na hiver concert plein boy aza mystique on a regretté papu poani tokataki bandula Canada on est fafuta o poussa ka date muke kana hiver wana centre belle wana tonda pour pas comprendre grandeur na yo tina so kasi bisika o mitemi zo beba yango wana mwana mayo tala kindi muke finga ngam na uta wenge na ozo ba chance ote makambo zo pesa pasi yango wana ta otala peleke ngam tuna uta wenge Taya wenge zalaki certes, mais o eza taya fali. Taya wenge zalaki, mais o eza taya ya fali. Et puis fali nga uta wapi. Et chef d'orchestre ya quartier latin. Mouvement ya Gaillard ya Congo. Nan ko boya. Wenge zaki na succès nango oui, mais tika la ko le quartier latin. On a la vérité. C'est la série wana. Na lobi wenge za orchestre ya Gaillard. Na mboka na biso jibe na wera des leaders incontestables mutako boya yango ezate mais eleka quartier la tente mam na oloba même bango mo ba yebi yango mam na oloba même bango moko ba yebi yango batika la oleka kofita batika la oleka mo pa ota sko fali chef d'orchestre à quartier la tente baleki quartier la tente mais na batala ka place aigle na lobby musique ezaka ko yemba te musique ezape ndenge nini zo manager yango ndenge nini pe bazo bengela yo libanda et puis ba album nyonso sala ka ba résultat nango ezalaka nini Koffi Olomide zo kene na 40e album na ya succès ozo comprendre na bien ba wenge bango moko ba yebi ke bakoka ko détrôner quartier la tente il fallait que moi na Koffi ye moko ya ko détrôner il fallait que moi na Koffi ye moko ya ko détrôner de ba sali nyonso mais simbarate maman bino boye lelo wenge ko bwaka nango Pentagone Koffi kuna ye V12 bango basombi ba mituka boye Koffi pa sombi boye basombi bandaku boye Koffi pa ke boye mais mutu ya ko silisa makambo na nyonso c'est El Niño et puis asilisa yango a doubla bango atika bango pe musika atika bango musika OK atika bango musika place ezo pesa pasi siko yango wana kindingu kende nzambe pa lalaka te héritier pardon non ça soute bete mbata pa non ça soute non c'est ridicule au fait hein c'est ridicule todo seka parce que il faut to seka c'est une façon aussi pour nous de communiquer mais eza ba biloko te o biso ba parents to fanda ka to la kisaka bana na TV biso to ba parents toujours na conseil fallait pour papa Jet Li comme on a le fallait combattre sa Marco 6 ayenda la podium na ebité attaquer parents au col bani pona. Bon, au fait, Marco 6 a aussi kokota na kati ya univers musical. Tout le monde a dit sur single naie, voilà, et s'est comporté bien que et s'est comporté ndenge o tozaï go zelana nouté parce que les appels bas début. Aujourd'hui, on a ce qu'on place fallait à moutou. Marco 6 a côté musique, mais moi na naie moko fallait à succès. A kori pe ko sala que moi na on a brûlé d'étape. Mais à l'obité, il faut moi na à comprendre. Nenge makambu eke naka. Donc toujours que nena Marco 6 malembe. Oh fallait asali ne makambu na otoko loba na yo et pas yare René. Il faut représenter moi dans un grand public. Donc à tu représenter moi dans un grand public. Et ça geste moko louable, ça geste moko o ngai na applaudir parce que moi na biso aponi musalo biso tozo sala. Donc il faut que toi aider pour ça biso. So batu mususu ku tozo tendre bango la main. Et pourquoi pas notre enfant? C'était une façon à son papa, il y a qu'au tendre le boko, il y a qu'au présenter un grand public, une ou deux fois, et puis moi on n'a pas besoin de vol, et puis bah milieu peu comme côté continuité qu'il
Vraiment, vous s'abonnez massivement sur maintenant beaucoup de télévision. Donc, vous likez, commentez, partagez. Et ça l'a dit bien. Surtout ma remarque, on a vraiment. Et ça l'a toujours kitoko. N'avez pas dit que date sûrement vous avez belé, il fallait pour pas. Mais ça, je me lance dans la Warrior au Bolanda, partout dans le moment où. À tous les Warriors, quand on est dans l'Obaka, toi tu aussi les Nantes. La prochaine étape, c'est quoi encore? Je crois Allemagne. Donc en Allemagne, hein? Allemagne, c'est le 13. En tout cas, Sony, un gars communicateur, Mobimba Fali, pour pas la prochaine étape. Vraiment. Te, akatapo anini, ezama kamunaza mutu. Hein? Hein, bah date les belé calendrier, en fait, bah fan beau comprendre un gars. Bah date qui tellement ébélé, donc voilà, avec Fali, c'est des dates et puis c'est des productions. Okay. Donc veuillez comprendre, voilà. Pour la prochaine étape, je dis acheter des billets. Quand n'engé to salaka, quand n'engé pena lobaki, biso to na biso ba genre ba publicité oyo to zanga likunda. Likonde zanango, acheter des billets, bo bengisa ba master, bo inviter batou. Voilà. La tournée continue. Et puis je pense que ma surprise est causa là. Mais comment on peut à retenir na kata tournée à Fali oyo. Fali a aussi la tournée monnaie européenne sans qu'on invite. Ba musicien oyo ba évoluera na poto. Po boya ko loba lobby te ke o a diembela ki maître Gims, a diembela ki Nino, a diembela ki soki nani. Bah, on va bon côté. Dans le Stade de France. Ah? Dans le Stade de France. C'est le Stade de France qui est au aigle pour inviter. On a lobby kaka ce qui est à retenir. Bino bato bobundi saka Fali. Fali azo beta basal wana nyonso. Nakata goal profonde sans invité. Basal invité o bazo utana bazo ya na ba concert wana ba uti kisasa. Na batango pe ba uti kisasa baza na succès te. Pour la Kisabino que Oezo Salema, c'est du Fali Ipupa. Oezo Salema, c'est du Fali Ipupa. C'est du Fali Ipupa. Pour Nabato Bafinga Abiso, en tout cas, JRF Daniel, na Diedongani, na Isaac Sizodor, na Vienanga Boloyang, na Jean-Pierre Mwamba, na Jimmy Lafleur, mon patron. Aïbisa Kinga Lobina Aïbisa Bango. Ba continuer ko finga. Ba continuer. Ba tikate. Ba continuer ko finga. En tout cas, et au salabino vrai bien. Ba tika la binote. Ba continuer. Et salabino vrai bien. Et puis, et là, comme Isanga. Tout le monde a un leader ou na TV. Tout le monde a un réseaux sociaux. Ba na pe bakoli. Soko ba na wana bakoli wana. Ah, on a biloko bongo vraiment. C'est un peu message pour la biloko. On a la simoya ou le bateau va message na ba ah, bana bakoli. Bana bakoli. Na yebisa bango lo moko boleki na bilio biso na ofinga ti. Toboya ka ande. Toboya parce que te to kana bambanga. Et puis quand nenga yo moko otala nga bo comprendre que comme to be ituba. Bato ba otala nga ba comprendre que o muta be ituba. Oh ngana leka gazulu zulman. Oh, 7 fois, 15 fois 4, n'est na télémibo. On est qu'un Roland. 7 fois 4. Mais, tout tambola quand même na bonne marche. Pourquoi? Tous les bateaux, tous les devant une grande société. Tous les bateaux mikiete, les Congolais, les bateaux minene. Les Congolais, belé peut se distinguer de par le monde. Par rapport à Misala. Sur l'hôtel Afrique centrale, oh, Nyonso. Batu ba komisi batu. Biso ba Congolais. Na biso hôtel Afrique centrale o nyonso. Batu ba komisi batu. Biso ba Congolais. Miziki oyo bazo boyikote. Manu di bangu auta mboka na bango. Po ya ko yekola auta Cameroun po ya yekola Saxon na Congo. Papa ça ta musique on a respect. C'est ça. Musique oh manu di bango akutela ka Cameroun ayeko yekola ngo na Congo. Papa ça ta yango respect. Papa ça ta yango respect. Hein? Parce que ngana na mona nga falite atelemi afingi mutu afingi musicien mo congolais que quelconque. Même ba kulutu ya clan wenge o mona ka ke fali azana considération na respect vis-à-vis na bango. Na lobi atomona ki bana jibe na concert a fali. Soki
biso ba communicateur afali to finga JB bana na ngaba ya soki fali afinga ka JB bana na ngaba ya ngaba ya te parce que bana na balinga papa na bango mingi soki ba ye c'est parce que ils arrivent à comprendre que malgré moi ba discorde amitié mike kozala tout autour ya famille mais moi ba limite les arrêts respectés. Les limites sont respectées. Mais pas que tu disais des remarques comme ça parce que la musique là sur Congo ils arrêtent trop basé na injure na dispute mêlée ou ça les boisons ça ka boire que la musique na sur basé na injure te injure continue biso ko la gibongo te ngana na mona na place luambo afingi tabula ite na mona ka ngote nga za génération wenge na tikala mona sikate oyo vient na ngantsone afingi mukulu na tikala mona ngote na tikala na nga mona te esika o vie Blaise afingi wera natikala omona ngote natikala omona ngote mais na mona be place Blaise bula boyi wera mais sagement na limite ebi que malgré naza peut-être na monopole ya liloba na ngunga oyo mais elobi te ke fana kende au-delà des limites non non natikala nga omona ngote mais na mona nde bato afere baye ko finga fa wana na mona wana na mona leader mimi finga na mona bango bongo na lobi yo pesa nga exemple leader yo mona zo finga muningani Félix waze kwa kutu mikolo bato za rando na vina biso quadra yo moni pesa fingi te ko finga na ko finga te mais na ba genre non ba clash ezalaka ba clash ezalaka na musique même na musique aux États-Unis il y a des clashs mais aller juste à insulter ah t'es biso toi na culture wana te te ko insulter mais genre ba nzembo quoi te wana ezalaka nango te na nzembo na lobi wana ezalaka nango na nzembo ezalaka nango na likambo bo ezalaka nango mais te mopa opena fandi boy oh papa wemba so nde nini oh kite certe te eza ba biloko oyo eza na nous lier na culture na biso te en tant que bantu biso na culture na biso yaya za yaya za yaya leki aza leki mais faut penser à un respect na ye donc yo ndenge oza boye ka grande fille boye ndenge otelembi nga na bandi mama nana okamwanga peti pas jet nini nyango voilà nous sommes okamwanga peti de notre émission vraiment merci beaucoup de m'avoir tous qui branchés partout Hollanda émission la biso lelo papa net mo ma dédicace le numéro au pesa apoto retirer déjà dédicace na nga lelo eza muzeki ndingu kotika kofinga te continuer kofinga yo soko tiki kofinga na kokamwa mais yeba peke na kasa kofinga na yo résultat nango eza na finga suye héritier te na finga suye héritier te okutu ya bato héritier ba spiritas baleki ba warrior ni ebele te mais tala makambo basali yo mpona lelo na suki yao. Voilà, merci de votre tout. Vous allez brancher partout dans le monde. Il y a Hollanda, monsieur Nabino Alelo. Donc, vous s'abonnez massivement, likez, commentez, partagez. Et ça, la biso, vraiment plaisir d'être là. Votre pour la papa Jet Li. Il n'a qu'à inviter la biso Alelo. Pour la Colombie, la carte, vous êtes obligé à Colombie, là, vraiment. Oh, je suis sur Internet, c'est un biso. Vous s'abonnez massivement. Bonjour. Bonjour. Donc, vous comprenez ça, là, balaba, là, la cité verte, les lignes sont fortes, mais pour le pas Jet, là, quand une cité verte. Eh, ben, la cité verte, bazarana, on a pas vélo, tilelo. Voilà, donc vous s'abonnez massivement sur Nana Bodou la télévision. Merci à tout le monde. Nana Bolanga, vraiment trop. Likez, commentez, partagez ça la biso bien. Là, je dis merci à Papa Kasserika Poison pour tout matin de le prix Nobel de la joie. Il y a Christophe Ochoa, merci beaucoup pour tout papa. Donc, vous s'abonnez, retrouvez-nous à la prochaine. Bye.